Mama, nazongi. Mtetambali ngate. Mama, to sala devant moi ekuna. Ache baseme bapo bela, chinga bapointe nazu zéro mama. Na pete me na nyonso. Mama, tellement opina devant. Est-ce que na kiba ba mposa na be? Mais c'est tambasa mabe ndenge nini? Yo ya batangisa na classe, yo otaka matoi na wapi? Hein? Yo kenda ndeko sa ko se distraire kuna yebisaka kende na classe ozo mayele. Yo mais c'est tambasa lini? Zoba mwana, hein? Kibolole lolenge nini oyo zali. Mais c'est tambasa lini? Oza mwana ndenge nini yo? Oza tono vide mutu na ona mayele sa te. E batangisaka mutu wana e donc yo vide na kati. Donc elo moko kanga keza te. Hein? Oza ndenge nini yo mwana oyo mutu na oyo eza vide, hein? Zoba. Mais maman, Kanga munoko na oyo ko expliquer nga likambo nini? Kanga munoko, zoba. Mama, eloko na lingna lobeza. Kanga munoko na yo, baninga no bayaka awa. Natalaka bakaya bandi ba voisin awa za, ba 10 sur 10. Yo awa na omona bakaya no kaka ba 0 ba 4 ba D. Hein? Na tango na biso akala tozaka mayele. O bino bana lelo nini eza na mitu na bino ka ba distraction boli ko tanga te, boli ko fungola bakaya te ko tanga kaka distraction na distraction. Hein? Bana ka biso kala penza tozaka ko tanga biso ba mama ya bino. Tozaka na distraction te, mais bino lelo distraction ekoti bo ba téléphone ba nini ba jena ba jeboli ko tanga ka ete. Mama doe. Mama do, mama doe. Mama Deborah! Ah, mama. Oui, maman. Yaka alobang na obenga yo yaka siko. Ngayo, maman. Na bien, misuna nzunga na ezaki na combien na? Nayebi na nga te, maman. Kanga mbanga na yonga na kotaki misuni ezaki 6 morceaux na ndambu. Siko ndambu wana eke wapi? Yebisa na ndambu wana nene eke wapi? Na ndako muyi bazalaka te kandi ngo eka konje kaka misuni banje ko bunga na nzungu nga na comprendre te même yongo zo bunga bunga boye nini nga ko yibango pona ndako muyi bazalaka te lesola muyi bazalaka te to yoka kata muyi te kaka konje mke yeka mama misuni banje ko bunga monda moni ko mubunga yaya. Mama, depuis biloko ebelaki nazalaki na libanda na bana onika bilamba mama. Depuis biloko ebele na kosi na cuisine te mama. Kanga munoko na yo eza ni yonde muto yibi yango ozo wanga na pwani. Ya yonde muto yibi biloko wana. Grâce mwana nga yibaka te. Grâce ta na ti biloko na nzungu ayibaka te eza na congélateur asimbaka te. Azelaka nga mona tela suko likama muyibe uti wapi. Hein? Grâce ayibaka te suko ni ayibi musuni ndambo oyo ezalaki ya. Wape solo ndongo za wana bana tongo suko likutu te. Pozo kota pe na kata cuisine pozo fungola pe nzungu. Hein? Poni ki salite penda lolenge penda o. Mama na bokola ko ndeni. Mwano ba bokola ko ndenge nini nga éducation bo na ndako na ngezalaka te yo solo utina ki solo no kuna ba solo mapeka baninga bazoka citron bataka na sa mapeka basukolaka yo utina ba solo kuna kotu na cuisine pona nini bo seke ba mbongo pardon to bunga pena mikolo zaka ka yo yango pardon no solo balangai yango tanya mbongo zo bunga apo na ndako boy na ndako mo ibe zalaka te suko mo ibe kome uteli wapi nga pona zo batenga na zo ba ngai pete biso pe lutu za makana biso to ngaka poko na zo ba te nena ngo zo iba mbongo wangu zoka nde mwana penda mwana mabe oza pena mwana mabe bongo fana na ndako te okanisaka biso ko okende pa mama na bino ngala ko bokola mwana muyibi na ndako te biso nzo za to vivre na calcul penza omonika musuni olie wana kaka yango wana ndo ko lalela pona ne loko mso apeso te biloko wana to tunasaki bon to liango 2 jours suko yo suko zu musuni ndo mwana olie ka ndengo olie wana esili biso to vivre na calcul ya te ka biloko ne bon biloko atiki wana tikanga mwana ochele biloko yo koma ko yiba biloko na nzungu pona nini bo vie za pasi yo so mona pasi ndenge na mboka te ozo ka te biso tamaka te mwano na obi matongo 4 heures ko no luko ba mapa ko so mapa pona bino bolia mais yo ko milima moyibi yo ko yiba mapa yo ko yiba biloko mapa oyiba mabe oyiba biloko na nzungu mabe pona nini bo mama eza ngati mama nga na yibaka na ngati mama